Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV. Kiambo teketwe awe tukolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi mate na biso na kat na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe makambo nyonso oyo lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tozali kolanda kaka malako ya tata molimo santo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yambo azoloba na biso ete totia mibeko liboso. Yango na Kikongo balobaka ete mwana azokende kobina isika oteyiye. Donc mobeko ndenge nini akotambolela. Soki aussi mibeko te soki azwi litei te ntango akende kobebisa kuna matei ntango ya nsima c'est trop tard yango nde baza kotiela biso ntango nyonso mibeko liboso yango baza kotangela biso mibeko ntango nyonso likambo nyonso oyo kosalama mibeko liboso pe misala ekoyaka ata na kompani okosala na kompani boye liboso mibeko kotambusa kompani kasi mibeko ezali boye nde ozwi makasi ya kosalela esoko okwisi mobeko mosala esili ezala ndenge baza kote ya biso ete botongi Yerusalemi botongi lingomba kasi liboso mibeko tokotonga lingomba boye esika oyo kozalela nde boye wana mobeko te mobeko liboso ata kutu bazotinda biso kolona pe kobokola mais agronome azali ya kodirige biso eke awa tokosalela boye atosala wana mobeko te yango bazotiela biso liboso mibeko toza makasi na botongi surtout Yerusalemi lobi solo tozwaki programme ndenge nini botongi bandako awa na kati na Yerusalemi oyo tata molimo santo Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosalela maso batata batikalaki kobongisa yango tosomba bajip eske nyonso Papa Simon Kimbangu Kiangani ye muta kotambula nango te alipa na bapaya na biso oyo tozali koyeba te tozali kotia ntango nyonso bamessage surtout message Papa Diangenda il y a le 2 décembre 1981 après inauguration ya temple ndenge nini bapaya bakokotela na Yerusalemi e bacondition nini ofo balale na yango 6 avril dans l'an 2026 elakisi ete bapaya wana biso tozoyeba te kalite nini bapaya wana bakoya kasi
lingomba tata molimo mosanto manso makotambolaka na molimo molimo aza koyeba ndenge nini kalite nini bapaya wana bakoya eza boye te tozala bana na botosi mituka wana yango ekosalisa kosunga bapaya wana kokota na bango donc référence kaka na message papa jangenda kuntima utuzo kotiaka ya le 2 décembre 1981 ndenge nini bapaya bakoyela biso awa ndenge nini bakozala loge ndenge nini bakozala véhicule tososola likambo wana ezali ya molimo mama pasteur auti kote ya biso likambo ya nkolo yesu oyo abenganaka banganga nzambe oyo babebisaka na ntango wana na temple kasi papa mfumu mbanza papa dialunga nakiangani alobi ete etikali kaka banganga nzambe te kasi surtout biso bajeune lingomba bazokotyela biso mibeko kasi toza kotosa te yango ayebisaka biso likambo ndoto papa mfuma mbanza papa dialunga na ye alotaka aloti ndoto batu baza na mpasi likambo nini ekotisi bango na mpasi mpo bamitie koluka mbongo na nzela ya mabe ntango baza koluka bambongo na nzela ya mabe mbongo wana ekomisi bango na mpasi donc na mpasi moko ya koleka kasi mutu aye alobi boza na mpasi aye na mutuka na ye bokota na mutuka bino nyonso po ete nakende kotika bino esika oyo esengo ezali mpasi ezali te batu nyonso bakoti na mutuka nini ekitisaka bango mbongo kasi mbongo eye mbongo ekiti lokola mvula batu nyonso bakiti na mutuka baweleli mbongo ntango wana papa Kayombo mtazalaki na ye papa mfuma mbanza apesi ye ndoto wana ezalaki mpe un mardi ndenge ezalaka liyangani ya bajeune papa mfuma mbanza papa Kayombo alonde papa mfuma mbanza ndoto oyo fo elobama kaka bato nyonso fo te bazwa mayele papa mfuma mbanza ayebisi te koloba no te bato bakokomprendre na bango te bajeune bakokomprendre na bango te papa Kayombo papa fo kaka elobama po ete bajeune bazwa mayele tolanda mbongo te papa mfuma mbanza ayebisi silobaka se ana poko wana ndenge ezalaka rencontre ye moko papa Kayombo ke papa alotaki ndoto pesa ndoto wana kasi alobi tango alobi elelo yango tezomona na kati na lingomba yango mbongo oyo kotonga lingomba mbongo oyo tozali kozwila na motoki na biso po tata nzambe aloba yango ete sala musala obimisa motoki ya nzoto ozwi nde yango okobika na yango kasi ntango mpe ozwi kobosana te 10% donc dime ya ye tata nzambe yango nde kotonga lingomba eza boye te yango nde baza kosenga biso yango nde baza kosenga biso nyonso tokotonga na motoki na biso ya nzoto 10% yango nde kotia na kati na lingomba soki omoni mpe ke ngai na bolingo nyonso nakopesa na nga plus epekisami te nzambe akoboya te yango nde
bazali kosenga biso. Oyo atekaka nkolo Yesu nani? Yuda na nini? Na mbongo nkolo Yesu papadi alungana alobeli yango eke mbongo yepe ayokobakisa eke mbongo mwanzi wa mambi. Zwa mbongo na oyo ozwili, salela mbongo oyo ozwi na motoki na yo po tata Nzambe aloba yango baza koteya biso. Sika tokokota na ntitsani na biso ya mazutu oyo ezalaka ntongo nyonso po ete kokobikisa biso na mazutu ndenge kaka okokeli batata na bamama. Yango tomipesa mingi na mibeko ndenge tata Molimo Santu azokotinda biso na misala ebotongi mpe kolona mpe kobokola onkombo tata Mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.